Ma Mission TV, le miroir du monde. Un garçon à Mobali, mais quand on a souhait ma casse, mais quand on a ba position comme il se positionner dans la vie avant on banda ko meka ko bunga, hein? Avant on meka ko bunga, pour on a no bungiti. Soit on a salité ou bien soit na dia salité. Azara salité ndo na tolo ba salité. Bien ça azara salité. Na ça salité. Yenya makor, on a no bana yiti. Vous comprenez? Au moins il lelo ben fort on il faut pas ça merci na madame Solution. Pour la madame Solution mutaya na nyamakor. Karine T, une équipe nationale de l'économie. Adam Suluzo, le monde PC Makambulelo. Ton nom est une équipe nationale. Équipe nationale, moi, ça va non. Est-ce qu'il y a ça dans salaire à la banque? Comment les gens de l'administration la team? Est-ce que Karine n'est pas un dos en bon à la banque? Oui, oui, oui. Beaucoup d'âmes, ça soit bon. Beaucoup d'internet. Oh, émission, écoute, Kalaka, Bandela, beaucoup d'internet, au monde, tango bateau, bakindara, kozwa. Liste ya bateau bazwaka mbongo na banki na BCF bank plus la team wati zo salaire na bango ye mwana wana za espace ni azamuto basungaki nyamakor basungaki famille za na impossibilité autant sous lelo so batika ga na diriger na kata prison organisation na wamba ça totika distance bon to beta vraiment lisolo nyamakor na yana non reçoit tembelete obeta liso na ye ay le côté na kata ya team wata hein vous comprenez aza eloko te na kata na timwata na ndenge soka kiwa na soka kiwa pina ebiti omoni Nyamakor masaki peut-être tom suna poso beta maso na tina pesa tante mais na ne expliquer lo mo omoni mutuna no na vie so yebi ko nika kaleson o la tarate kaleson o la tarate bo boni o batela esika oyo. Ok, à couper sur ma camp. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur na Ma Mission TV, chaîne numéro 1 dans la République démocratique du Congo. Donc tout là ça actualité vraiment et bien, bah news partout dans le monde, bah mais ça n'a toujours côté la mission na Ma Mission TV, Martin Engi. Vitesse ya fusée Solali Kambo donc batu ba raison na bandenge na bango ke Solali Kambo azamuta kisi azamuta boye mais Solali Kambo na ngezara ke pona lukande makambo ba actualité na larsa vraiment bino ba fan tout ya Ma Mission TV et puis Martin Engi Vitesse ya fusée donc Solali Kambo alors lelo nazana ange noir donc ndeko nanga quoi donc tono benga ndeko nanga jeune Moroboy Oyo assistement très bien auto travailler ensemble dans Ma Mission donc OP azalara vraiment et pas ya héritier Watanabe dans la team donc azalara Vitesse Saïmon Martin Vitesse à fusée obomi so ba bien azalara obi héritier Watanabe ndé makambo azalara donc non ok non bon mais to rara mais peut-être tam su yo comino place à la té obosani yango ba créer libanda quoi oyebi penda te donc ba créer libanda sans ni so ndeni mbote nanu na ange noir lelo émission za seben mbote nanu et puis na batutu ba Hollanda donc bonjour ouais bonjour Martin Engi Vitesse à fusée. Merci d'avoir abonné à tout à Ma Mission Télévision parce que nous avons mort à soldat Ma Mission TV. Merci vraiment d'avoir tout au baro Landa Biso, baro pesa vraiment attention à baro pour Landa Biso do ba question za yo bien nous le za ngai. Donc alors vraiment les locaux na bisibino to sola vraiment ma solo ya la team Wata donc héritier Watanabe ne vraiment to robeta vraiment ma solo na pour Batouba a besoin vraiment de ya la team hein donc et pas héritier Watanabe nani ya salara nini nani ya zalara nani ya lobara pona bwe nani ya zalara bwe poto mona ki batu mingi bande koloba na kombo héritier Watanabe bakangisa pe bango na kombo héritier Watanabe a confirmé que pe batu na e mais lelo pe bokaboni salami nani ya salara bwe nani ya zalaki bwe donc lelo vraiment to sola on a ange poto ameko éclaircir les comptes de tous les partout batunyo so balanda biso na Ma Mission TV donc lisolo ya héritier Watanabe donc ange noir to bandi non to ebi ke la team eza aate eza na Afrique du Sud bonina nous sango ya la team avant vraiment to kota na sujet na biso ya lelo
Voilà, tu sais, moi, se porte très bien. Donc, tout ça, Lilo, tout ça, j'ai dit. Donc, déjà, dernier concert, on a vu sur l'Afrique d'ici, les alliés samedi, où il y a les 16. Tu as un concert, on a vu sur Souk, et puis les 18 déjà orchestrés. Et Zanaka, à Kinshasa. Donc, tu as Afrique d'ici pour un mois. Tu as 4 concerts dans l'Afrique d'ici. Tu as Yoville, tu as Pretoria, tu as Johannesburg. Donc, tu livrais vraiment un concert. Tout mettre tout le monde d'accord. Les combattants vont se retrouver, tout le combat na biso o ezalaki déjà sili, tout peut sa permission la musique ezonga musique peut se lengi. Na esika nango esika o divertissement singe ezala, esenga musique ezala wana, héritier watana ba fongoli nzela, tout ba rolanda landa na bango na sima. Après biso ton to pesi makambo. Batinyo ba donc orchestre ezonga Kinshasa lundi donc lundi. Rolanda ndenge ni to comprendre tout fongoli nzela, tout fongoli. Là ndule zaka souté. Ndule zaka souté libanda mboka ndule zala te, ndule tikala na Angola. Non, koloba bongo te po na ba Soudaf ba mixé belé ba kendaka déjà tout monde a beti pe moi ndule tati ba betati ndule ba fali ba kendaka ba nani. Il faut ça différence entre ba showcase na concert. Il y a des choses différentes. Au qui n'a pas les mots, va na bango, bati ba musique yo yembi mais que beta ndule ça la fiche yo tandule ke ba toi ko ta ba futa mbongo c'est hérité wa. Robert pe na boîte moro boya muke mo sali pe ka fiche ke no pe na ba musicien bo che ba instrument za la na mo beti pe ka ba boya kandango. Vous comprenez? Même maintenant na ghetto mo bo ça pe na fiche ko beta ndule ba toi ba futa mbongo. Izaka le suite. De bisonde lelo te pesi sou makambo na tuzungisa ngo. Vous comprenez? Pour biso to abata makambo, biso nde to pesa makambo. Biso nde to salaka ke lelo musique il faut monter longwana ndenge mo boya bien, au pesi bena lettre no ki na longwe, au clairci makambo na yo, ya biso to pesa makambo. Ngana lingina nu au clairci ba tumsu bazo comprendre été ba ebi okena ma mission. Tantôt le bel héritier watana be ngana lingi au pesa vraiment place na on na la team wata po ezala vraiment moi bien, ba tutu balanda. Naza mopanzi sango nde ba to mona ngana ma mission télévision naza mopanzi sango et puis na kati ya la team wata nazali chargé et ya marketing et puis nazali bongo porte-parole il y a la timwata donc au batu bayebi po bato pe bayebi bino ba dadi mo la bosangani bino po dadi ko to lo ba marketing ko to lo ba nani yo sigo to zo comprendre dadi mo la azara DMC dadi mo la za DMC na biso directeur marketing et commercial donc biso pe to na département na yi donc moi na biso sigo tanto za wana na mekempe ko na peso ko moi administration na biso ya la timwata ndezaka na rafier na ngo na administration donc na la timwata mona le patron de l'artiste c'est Sylvain BH, le patron de l'artiste c'est lui le manager Sylvain BH, le patron de la timwata c'est le CG Charlie Rubenga, le secrétaire intelligent au mona siko ADT na biso to za bon na Charlie mpaka Lingomba. On a ADT na biso administrateur technique et administrateur technique na biso au mona bongo Charlie mpaka Lingomba. Oye na direction marketing et commercial okuta bongo Dadi Mola. Tango yasiko porte-parole marketing au mona Ange Noir Azar. Bobo Francis Diba ya Moussa na moyo katangati. Au mona le marketeur intelligent Francis Diba il a travaillé depuis Luanda. On comprend Francis Diba Azarana et puis na ba porte-parole na biso o mikolo to larguer bango ba oleka na télévision ba mambala timwata okuta Brice Azarana nde administration ya la timwata yango wana la timwata yango wana c'est yo vraiment au banda ka lobi o bandi mikolo vraiment makambo la timwata ngana banda la timwata depuis la timwata za la timwata ngana zala wana depuis la banda alors le col au banda vraiment kala to koti vraiment de vitesse visée sur la likambo balobi ngana luki makambo kaka pona la sabino to koti vraiment na lisolo na biso lelo pour au banda kala beteli biso vraiment la team des Arabes et puis tu est-ce qu'au côté ba chroniqueur, chroniqueuse, journaliste, n'engé vraiment bazala. Tout ça siko na ba contrôleur. Bato ba contrôler makambo. Na ndenga ba Belgique wana siko na ina ba ndenga ba Paris. Na ndenga ba France wana au mona le PDG Bobo Beloy. Yesu waza lisu ya mokonzi. On comprend? De yesu waza lisu ya héritier watana be PDG Bobo Beloy. Siko soko yé au mona siko na ndenga ba France wana siko na ndenga ba Paris au kuta siko wata en vrai.
le général Stomy Akafulek. C'est lui en vrai. Ouata en vrai, c'est Stomy Boy Akafulek. Alors, Ange Noir, toi, quand tu as vraiment analysé son habit sur les lots, vraiment, toujours sur la poteau, ça, les comptes de tous les partout, on a habillé sur ma mission. Donc, chaîne numéro 1 à RDC, et puis il y a non, non, monde c'est trop dire. Donc, monde, ma chaîne est bien. Donc, tout aura RDC, tout ça non RDC, surtout RDC pour. Naba Soudaf pe ba chaîne naba ngozali naba Sénégal ba Niger to kumisa na mboka na biso to ça la fière ngana na besoin de kumisa brazate na besoin de kumisa nete mais na besoin de kumisa République démocratique du Congo. Donc ma mission est la chaîne numéro 1 à République malgré beau critiquer mais sans effet mais to bongisa ngo on est talingate bon voilà il faut ka bato ba critiquer pour changer ba mambo belé parce que ah wande boulot ah so ebi boulot te libanda donc tout ce qui est sous Bibika Pinga musique toko zalara yo pour de la presse congolaise ba Martin invité sa fusée bazana ba ange to sa musala nani romeka yo so na raté biso netiki la biso to mettre vraiment ma solo pour ezara ambiance to se kana ma mission pour tozala maman moko boya apezaka Bibika Pinga pendant na souci ya bana na donc côté ça vraiment na si rose kata ngota l'émission. Alors héritier watana be batu baloba razaka fier batu baloba razala raboué et puis tout le monde a ba problème moi outa koleka leke belenga ninga vraiment na tuna nani ya salara nini côté ba journaliste côté ba chroniqueur nani ya salara nini po belé to ba rôle na bango te héritier to kaka o ya lobele héritier pas lobeli boy tout le monde ba msuper donc ba bande on a msu bando sala ba libanda mboka c'est bon ba travailler makasi to ba sala yango mais lelo pe ba msu ba tikala ba kumisa be héritier makasi ba kumisi be héritier ba kumisi ba kangami kutu na ba boloko ba bimi ba sengi pe héritier ba merci mais le lot tam susu atiki héritier toki ki a longwe akomo critiquer na ebité nga na kopesa na ntolo ba non ni amakor hein musala na ye ou bien misala batu misu na latim ezalaki nini au clairci batu c'est que ma finga tout oya ba ne ko finga héritier ayeba ki bas na oye mutande ko tinda ye héritier watanabe mon bon ce que je salue depuis Afrique du Sud. Au moment où on lance un slogan, on fait la musique intelligente. Donc, Marambutu na la Timouata. La Timouata, c'est aux annonces Zobo Kotate. Les la Timouata, pourquoi la Timouata, au moment où il faut ça à CV, il faut ça à lettre. Disons, dans Marambo est allé presse, où il est tombé sous. Tout les journalistes qui travaillent dans la biseau, tout le monde a Adam Soulouzo, a chargé à visibilité et orchestre. Adam Suluzolo du monde ngemo ba concert na biso ba serre na biso bazalaka na ba Karine Mokonzi o lelo azana kati ya Paris donc les na minute to lo bazana kati Allemagne ba bon séjour na kati Allemagne ba to toyebi to zaka bon na timwata ya lo ba Karine Mokonzi ndé to zaka na bango parlons ya bato ozotanga lelo ba kombo na bango wana ça n'a pas de sens. Ba pesate na kata la timwata banani loba kapona tangi ba kombo watu je crois na été so ebele kaside neti yo tangi ba kombo wana mais est-ce que ange ozana vitesse fusée to solo là po ba tutu ba yoka ba ligambo neti lobi ligambo nyama corps vous comprenez ngasko donc ligambo neti lobi ligambo nyama corps esenga na osoni esenga pasi omoni ndika baloba les gratitude condamnable baba fan bande ko sepela na orchestre sepela na leader na ye ou alinga musique na ye abande ko leka ko loba mento ye bate a loba ni na sani on comprend asa fanatique et puis to yoka ka kete bakangisi na prison makala lela na kombo ya héritier bote totalite motema malamu héritier za kana ngo mutu mombo alela na kombo na ye alakisa na image wana asaki ote akumisa ki bwazaka soki afaza fana akumisa ka bon motema boboto to luka to sungai oti bakanga ki wana héritier watanabe ayeba kita sala prévenir héritier na jiboti koko sabiso sai boko mosala ba vantir la team watana ba nyama ko malembe to ke malembe au sala na ma mission télévision ngape na sala na ma mission télévision na zoala na ma mission on comprend ndé mona la team wata nazala na lar na nga na gagner na kata la timwata et puis venir to ba carte bancaire la timwata to zo mbonga salaire na maboka mutute to zo salaire na banque yé est-ce qu'il y a un salaire na banque yé comme les na kata administration la timwata est-ce que Karine pas ndo zo mbonga na banque oui
Oui. Dame Sazwambo. Oui, beaucoup en internet. Bon, émission ekotika la 4 bandela rango kaka. Beaucoup en internet bomona tango bato bakindaka kozwa liste ya bato bazwaka mbongo na banki na BGF bank plus la team moi tezwa salaire na bango. Ye mwana wana za espace nini. Aza muto basungaki nyamakor basungaki famille neza na impossibilité autom sous lelo so batika ka alinga piriger na kata prison. Oyo na mutema malamu omoni lelo be fort wana il faut pesa merci na badam Siluzolo pona Adam Siluzolo mutaya na nyamakor Karine te une équipe nationale te be comment Adam Siluzolo mutapesa makambu lelo ton nomone une équipe nationale équipe nationale ngeza kana nini et wana to critiquer te po et ça la moi bien te main on les amaram na ba te ndenge olingo bandu ya na ngote une équipe nationale ngeza kana nini organisation na bomba ça l'équipe totika distraction bon to beta vraiment lisolo Nyamakor na yana non rose wa tembelete obeta lisolo na ye ai le côté na kati ya la team wata hein on comprend aza et le côté na kati ya la team wata na ndenge soka ki wapi na soka ki wapi na ebiti dans ça le côté na la team wata pe arozala toujours et le côté et puis abi akepa ba mikolo ba viende yango ya kei bana mike ba osala le Richard Kapuku penako omoni message yo na apesa ngo bien omoni Nyamakor nazaki peut-être tom suna posa beta maso na tina pesa tenter mais nani expliquer le romo omoni mutuna no na vie so yebi ko nika kaleson o la tarate kaleson o la tarate bo boni oko batela esika oyo okia ko peso makambu wa garçon wa mobali mekana kozana soin makasi mekana ko yeba position ko se positionner na vie na yo avant obanda ko meka ko bunga hein avant o meka ko bunga po nano bungite soin wana ya salité ou bien soin na bia salité azara salité ndo na tolo ba salité ou bien azara salité na azara salité yenya makor ko nalo bana yit on comprendre comment non soin et puis komeka ko bunga te o mandenge o linga o bungela hérité watanabi komeka ko te komeka ata mukete po o moni ba maloba nyoso o za ko tenir ko loba yeba ke justice ezali au moins orchestre na biso to za kana ba avocat minene lo ba maître bienvenu faso mais ke po ba mikolo ba nde ba kolo justice mais mukolo so mukwese lembiso o moni nkoya zo lia matiti akene na orchestre ba jeune akeboya na bato bwando so la te yake pa na bango koya komi ko lia matiti bon apa nkoyi to beta masolo te mais batu misusu pe o héritier no se no pe ba tembe yake côté na bango batu ndetini biso to akaka bata tembe. Tout ça le seul orchestre où tu bimana makambo. Toi le seul orchestre où emema orchestre na poto na inani. Tout ça le seul orchestre où lelo to na 4e année. Babi bosel kende na disque moko où to pesela ngo makambo. Balobi bosela batu ba carte. Ba mbongo ekota raté na kati ata 5 € pas ma $5 ekota raté. Carte yango il y a décoration soki na rolo ba Charlotte Singala Chaclon décor. Au moni décor, ba décoration va faire ko décorer peut-être carte ni zaka décoration ben. O azaka na carte wana zo mbongo tinani. Ko tu na balati. Nyamakor. Ai loko tena ibiso makambo Martin Engitika to beta maso mtuso. Azana mbongo ta keina e mwana batu. Aza eloko. Akoti na makala likola wata. Message kombe o abe o akomelanga a singa itimbo. Akoti na makala likola wata. Attends, na like ça. Toi na internet. Omoni ba makambo susu tonto solango, to solango to sondenité. Abenga nyonso alila. Ah ya na ni loko liate. Il faut na kende yenya makord il faut na kende place boye ah papusha la kenga boye papusha lubaki ya kusala nga boye alilaka nyonso omoni tala kapuku bakisa te Alexa image omoni numéro na yango on comprendre azongo mo numéro na parce que omoni message na on comprendre alila uzawa awa na alila babinga naye omoni awa alila babingani awa omona place nous alu omona atuna na soki repesa omona aya bonjour est-ce que les lo repesa ayeba atelo te po omona ke azaka na yelo ba kombo ya wata trop akumisa kende tena kisayo na kende omona awa alila
soki mokonzi aza po alukata moyen au moins combien de messages n'a répondre au moins ba message on les a qui kosengo bien kosenga tom sunzala elo lezate est-ce que yena wata déjà besoin temps ko kutana ba kutandini Boko ganga nyoso bandu ganga na kombo bakutana te est-ce que bino yeba non ke biso benga en maison blanche résidence wana pour kota na faisant aux en administration aux en musala au sala on comprend Alex auto mususu pena boye photo mon boye na wata ba vandi la pale na photo pe en jino nini yango yozo kitisa nyama ko tina niveau Alex siko ou bien Alex ta photo ka sanda opango yiti yozo kitisa tina na photo bato bakoma na bango kanyata na nani okangina na kingani okangina jibe mpia na papa chéri okangina Kofolo Mide okangina le roi de la forêt okangina Fali okangina Fabrice Héritier okangana photo na ndule Nandule pena na concert boye beaucoup na concert beaucoup na photo yeta ndule ngo ya kanga seconde tingano to vandi pena boye siko na palais ye na Totorino l'homme le plus compliqué du monde basala ta selfie po patron na ngande tinga na travailler na la timo atana na ba selfie pena ngana mokonzi nga to kangana pena boye na kata palais vous comprenez na place mon boye biso de moi pena toke ko loka biso na ba Charlie mpaka lingomba siko yake ndo lokana na loka na ndenge ni na ndenge mystique toke ko loka poko mi vitesse à fusée toujours keba o tika la sima ba erezaka toke fusée toke ko loka pona osola makamba la timota ya zarate ay lokote na kata la timota daza eloko ya la la ne te ay lokote to beta maso na été to beta maso la timota sa kitoko to beta maso la to tuna ngata ndeni na lati ba Coco Chanel boy on a nyoso rapona nyama ko rakeina okomola kisambala moko ba ndeni na tebi na ba denim boy na ba montre ba cher boy pona travailler c'est Richard Zoka ngape na se po ngape zuwa ba nini po ekomika bango mo ba zoka ngazo zoa ngate tala ba basket na makolo boy donc ozo zoa te Richard zo mutema mabe boy soko mona ngo faut pesa merci mingi na Jondel Ndomba si la maman de Mars en direct de Belgique et pourquoi pas na patience Mayani maman na Chloé na pesi sou bongo mbote babi ekirezaka moko Spirtas nga sikoyo babi lelo omoni lelo po lisolo ne beta makitoko na kati internet pour yo kapena lisolo ne beta makitoko na kati internet il faut Spirtas elobelango nga sikoyo boye parce que Spirtas elobelango te makambo pe yati nga sikoyo lisolo vitesse à fusée et puis ba marque ba boye il faut tout na ba Francis Woy FBS auti Dubai à côté Londres ba Charlotte la Charclone décor parce que Karine Chamba balobi kalata zotina bilamba moko il faut to la taper na ba maison donc il faut ozoira vraiment ba te belé pour na masolo ba John Moke o ya Marcy Bio Café kisi oyo ezo traiter vraiment ba maman na ba papa na ndako libala bato basala misala makasi vraiment donc kisi ana eza vraiment soko mêler en ozo pesa énergie moko ya makasi Marcy Bio Café donc na niveau et puis ça makambo donc na niveau à Londres donc yemo kwaza bato poto il faut ba contacter John Moke donc à peine à Kinshasa il faut ba contacter vraiment Eric donc Fakad donc on peut s'appeler numéro Eric comme ça bo benga pour les commandes de tous les partout bah on a vraiment on a besoin de Marcy Bio Café alors toi quand tu as vraiment ali solo na biso pour et c'est surtout les commandes de tous les partout bah on a biso partout dans le monde ngana na lo babwe biso to on a besoin wata aloba ke nombre de journalistes na ngai na la team eza bango yo. C'est comme si orchestre ngo bato ba mona ngo ba ventir ba mona ngo loenge wata lo bara trop mais organisation ezate mutazo lo bela wata azolo ba libanda zo finga bato azo critiquer wata déclarer jour moroté bandani ya makor tam suto lo ba y pas critiquer bato mais lelo oyo alongwe bokomo lo ba ke même photo kangate bato ba yebiete azata na carte te azata ne lo côté au mona te ke soto bino nyonso se ke ba mona bino Foufou ya babenga oni même badi foufou même badi papa bon na lingina meka un peu éclaircir moko potom surtout meka un peu clore na biso lelo la team Wata moi je suis le porte-parole de la team Wata on comprend mon ninga so lelo na bimisa maloba na monoko nga e uta na kata administration na biso vous comprenez donc je lance un message na batu nyonso na ba journaliste na ba chroniqueur tout en dehors il y a Ange Noir en dehors il y a Brice auto présenté Bino dans peu de temps. En dehors il y a Demsi Nabiso Dadi Mola. En dehors il y a Francis Dibaya. Tout mon côté à qui collègue à la télévision parler de la team Wata. Et puis je lance un message. Na mutunyo so oyo aloba lelo pour na komba la team Wata e baké
justice eza na nsima na ye. Il y a batu bandeko loba bandeko kangate lelo katangu ya longwemba moko mi justice eza nsima na ye. Pourquoi sona lobi bongo pourquoi parce que lelo mututu neti mwana na oui balinga te ba yiba e oyibi trop bolingi te ba yiba non soit disant ndenge bolobi ke o alongwe to sala nini yango to bi azaki eloko monte na kata la timwata donc le côté vraiment le côté na kata la timwata on comprend et le côté na kata la timwata nyama korozaki et le côté na kata la timwata donc si lelo omoni mutu ko leka na télévision pour parler de la timwata c'est moi Ange Noir c'est notre dame c'est Dadimola c'est Francis Dibaya c'est Brice ou Adam Suluzolo. Vous comprenez? En dehors ya batouana mutu mon côté azana droit d'où le baba musicien na biso. Mutu mon côté inconnu au journaliste au chroniqueur au ni parler de la timwata azana droit ou anati de parler de la timwata. Donc tout le bas clair kebisasko bango pona ndima yo vraiment uzana kati muta héritier aussi mbaraye na liboko botam pona mona bino bonga na rolo batepo tamso baba na ko porte parole na bino pesa bango ce message que ba okanga bango ndenge nini so ba lobi ba okanga bango ndenge nini. Mais biso sur total la TV biso sur total internet tout le monde doit parler de l'héritier Watanabe sans accord sans autorisation et administration il y a la timwata à la poursuivi na justice. Mais il y a encore un journaliste ezala chronique na lobit ezala chroniqueur ça la wapi akotanga pe komba wata te émission na otanga soute te loba ko pesa information na komba wata on pesa information à la timwata mais que le boité moi je travaille dans la timwata te ce que travaille dans la timwata administration est bien normal mais ko critiquer quand même non critique ou faire analyse c'est pas un problème. Mais dire que ndenge lelo bolo ba ki moto ke tel azalaka ki ngani place na alongwe yango e sonné mabe et puis ça vraiment sens na mato mais yepé azate déjà ki azonga ne pété po ba banque ba carte bo saleli batu ya lobi bon azui na été ba blog belé azui te azaki engagé wana ba kanga ekutu pona la team te ça fusée mon frère na biga au moins place auto ça émission eza chenga. On comprend. Et puis to bomba. Peut-être qu'il parle kunate papa to bomba. Sigo na lina bando ebisa. Richard Patiki, Bibi Patiki, Steve Patiki. To wana te wana patron, wana coordonnatrice na biso na katama mission. Omoni lelo to lobby to ya ba coordonnatrice, il faut le bara 3/4 eza déjà na Kinshasa ya Bibi Kapinga. To ya na palin to beta masolo. Omoni lelo na la team wata to gagner mambe belé o nan to ki to beta masolo moté. On comprend. Lelo Ange Noir boye pour y éviter ça y a fisé oye bolongo pena ma mission oye to betama selon ma mission te mais to betama so mais il faut tout ça la marche mais to bon to betama ouais merci ouais merci te voilà to bombi to pas comprendre te mais maramna nabi est-ce que maramna lo tu ba qui ont été tobé tu vas comprendre. On est là Kuzu alors merci vraiment to comme na suka donc émission na biso donc to flasher ka juste pour ba comprendre nani na la team azo sa ni po biso mutu pasi ba masole komi oyo pe boya comme senga voyage pe bo kende braza bo tchenga pe kombote na liste donc la team ba to ba bi ke désordre to lingis ko to mutema malamu oyo boss na ngazaka nango ninga mema bati belé na voyage tes héritiers de mission mune na beti na maison mère les lois à l'orchestre mutu kaka tous en administration bo ordre des attendés. Tous en secrétaire moko aza maeli makasi chali obenga to ana adete moko abanda musala oliloti Charlie Mpakalingomba tous en Dadimola tous en Adam Suluzolo déjà héritier ebi ko yemba abetera musique bien biso tout ebi héritier Watanabe pour auta maison mère asala a cartonna le loi bimia sali azo cartonner toujours mais tokolo ba désordre de naissance ni bato ba osala misala ko bata mawana tamsu ya kiparate biso sko to ningi akipara bango yango moni cette fois-ci ba big administration comme isko ko kipe bango mututu oya koloba pona la timwata à travers la timwata te ay ba ke justice eza simanayi. Alors merci vraiment. Merci vraiment donc Nabi Bika Pinga babi 3 jeep na kati ya Kinshasa donc atobo lobanga mon lobanga songi ozo pesa programme ya mouvement j'ai mission na ngana opesa yo passe opesa balibanga na yo soki bani bon na tiki na pesa ka programme émission orchestre il y a programme orchestre dans Afrique du Sud donc au bêta dernière concert na biso samedi oyo donc
après-midi au bana Yoville bana Pretoria ba bindo la suka pour na opesa bye bye pour na opesa au revoir na ba mama ya kati ya Afrique du Silwana tout ça wana samedi donc samedi wana na kata sankai wana donc tokutana wana pour na ko savourer la musique intelligente avec Atimwata et Héritier Watanabe donc tout ça wana na fait ici et lundi déjà orchestre est gagné Kinshasa et bah séance na biso ba répétition j'espère et zonga semaine prochaine déjà au Tozara Bongo mercredi jeudi mardi mercredi jeudi na kati espace Grand Kasai wana tokutana wana donc déjà je profite pour na pesa pe batu na mbote les rois Manitou balobi mutambongo akala mutambongo asika pe mutambongo oya kozalaka les rois Manitou na pesi mbote siko Hollanda biso c'est lui le patron les rois Manitou et pourquoi pas na Bedachou patron Bogos donc so cluno wana na pesi mbote na si de guide de maman et depuis Luanda na pesi mbote na patience Mayani et pourquoi pas na Ekiris Piertas donc on a mon Ekiris Piertas wana clin d'œil spécial à PDG Bobo Bello à chef Quiston l'estomi à Kafoulek et pour clôturer pour finir balobi so na pesi mbote te so na tengi comme on a été c'est que missionnaire bandit c'est que non facilité Jondel Ndomba si la maman de Marcia là où je pose mon tout et pourquoi pas na Keren et Mayala où Landanga depuis Bruxelles et pour clôturer là où je pose ma confiance Keren Mbimbu Matondo l'impératrice Fitir Dji Cannabis. Merci encore une fois de plus na Martin invité sa fusée. Merci na Richard Kapuku, merci na Steve Konde balobi bientôt marche. Merci na 3 Jeep. Merci na 3 Jeep babi mikolo taga 3 Jeep taga Jeep 3 Jeep et na Kinshasa. Et puis moi je travaille bien, je travaille mission, je travaille à la Timwata. Si connais cette minute to comment rouler na bakar na ma mission. Ezapé ndenge moko na zana ministère intérieur donc na zana inspection do babenga IGTR inspection générale de la territoriale donc na zana département communication donc balobi ba matricule ya kolobela to bomba po ba ko yinanga balobi matricule ko bomba te donc président Félix Tshisekedi na pesa mbote na mutu moko so na pesa te na pesa mbote na Mandilu Samba ML500 Mandilu Samba ML500 et pourquoi pas na bana tu ya Saranki na moni immortel na moni Jofis na moni Jofis na moni Christelle na boaka te nini kaka na suki wana gas donc alors ya merci à trop donc na mutu moko malamu ya mati ya production azo produit azo sala marketing na kati ya République démocratique du Congo même na ba RTNC ba chaîne partout pour na Serge Mabiala balobi single utsobi ma King Rara donc King Rara yango wana vraiment auti ko boire yango déjà bientôt là signal sonore et Zobima déjà album il y a musicien munene na kati ya République démocratique du Congo oyo après tant to ba ready a mis to tanga Serge Mabiala yango déjà bimi pour na ba plateforme nyonso ezoleka donc merci vraiment na mati ya production na musala makasi ozo sala confiance et belé na Martin invité sa fusée boza toujours branché bokota na page ya Serge Mabiala bo remona vraiment bo lande soit botinde ba demande na YouTube déjà Serge Mabiala King Rara ezobeta déjà donc Mimi Menga, Nafelan, Karcha Sadik, Erika Zanda, Meme Sifa, donc, et puis Charlotte Ngalula, Charclone Décor. Moi, si je suis congolaise, ou dans la société, je suis des fêtes partout dans le monde. Donc, Karine Chamba, je suis toujours à Martin Engipe, ma mission TV, Bibika Pinga, 3 Jeep, Nakata Kinshasa, bientôt là, Bromo, vraiment, donc, Richard P, Ange, Steve. Bah Martin, t'as roulé. T'es biso t'as roulé la carte marche. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.